Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, consolateur, consolez mitema ya bato yo bazangi. surtout ya mon ami, compas Oh, spécial. Jésus-Christ. Oh, Saratola. Nzambe pesa na baye bazangi lokola madame mon ami. Amen. L'échec ya ba finion sur maboke. Amen. Aluki vi na groupe Simba Zuite. Amen. Babwaki nguna na Bela télévision. Amen. Aluki madame mon ami alobité. Yo fala ko bunga na groupe Simba ndenga pe na lekaka na nzela wana. Yo koko ko leka na nzela na ngate. Ngana ko mata avion. Yo ko kene ko tikanga na aéroport. Ngana ko kangisa batu. Yo ko zala wana pour intervenir au tina ba convoi spécial. Avance, yes. Motema mabe na depuis groupe Simba to yebarango. Ko sa assembla tata ya ko seka boy. Ufandaka awa na télévision ebisaka biso ke ba parents na ba yebiso fozonga na doctorat. Ezaki doctorat. C'est docteur, la médecine. Ou même si prière te. La médecine. Amen, avance, stop ça, c'est ok. Madame mon ami ayebike. Afandaka na télévision ayebisi biso ba parents balobi fazonga na doctorat na médecine. Avance, avance. Akini musala. Yes. Camarade na épée amonaki pe ayokaki ke moninga na elingaka trahir ye et puis alobaka pe nazoyeba une fois na Jérémie ba audio ane bimaka voilà Bela réseau ça la remaniement ya chaîne na ye a contacter mutute alors Jérémie pour ça na donc venir lukile banda kuté amen tout ça là ayokaki yes lokola bayokaki ozaka obligé à kozala na se na bango liza tombwama mata kele liboso yes banzela na efungama amen olakisi biso ke mabele nzamba tia kati na yo ezala ba potentialité faut ke nango musika amen efuti yo yes bata mabele minene bon bakotaka partout yes. mais na ka ya mon ami ya sukaka na bureau Bela yes. Yesu pambola bureau wana oh banyongaka kaka madame mon ami amen amen yes bino bato botika liboyaka bosala kimukala et pas baninga na bino basi bo mema bon basaki likama muninga na olati ngo lokwa ya famille na ondire ya tata na mama na oyepe la télévision zo tiape convoi spécial zela na oyofuna fuka mela na sengelo nzambe mikolo nazo sambela ka bato soki ba passe le kifo na senga pa tata nzambe po biso nyonso Yesu masiya mtakela biso mon ami mama convoi spécial yo musa ko memela camarade no saki pour ça ele ki jalelo leo nazo sengelo pa nzambe alongolo molimo bando banda théâtre Lisa Matia viol boso na yo ososola te yo pour le kaki na Jérémie yo pour le kaki na JS comment JS yo pour le kaki na JS comment le qui yo le qui na JS mais ba moni yo te elongele ki na persi oh tata nzambe talela biso makambo yo yo kela biso mawa mais madame mon ami madame convoi spécial lelo asuki atikali le chèque ya bata maboke nyonso Lisa Matia viol boso na ye lika munene boye te Lisa mais ça soit moi el kambola mon ami est-ce que ça la paix o bo sungela ngai ko abana maboke kala biso to yeba ba sankara ya kala te yeba ba sankara ya kala bazwa bénéfice yo comment to ça ki sankara ata ya matadi te au comité yo kaka mon ami aso mataba avion yo na zongi su poto et bongo yo kasi madame mon ami madame convoi spécial ba utilisaka OK ne kotinda ba convoi spécial na mbongo futa osuki wa ata Dubai pamba kende te baninga bakete mais ngaso nazaki fine ngana ndo kata bato bele mabele pour boyo que ba fisoni nzambe pour dire te so na ba fi ba fi il faut ba kata bon mabele pour respecter mabele belo yo il faut la respecter mais ngapi na soki nzamba tsaka ngata mwana na ye ngana senga nzambe ba fi abo il faut mabele nyo so za coiffer batika la tolo boy. Oh, avec Jérémie, tout est possible. Oh, je vais répondre. Avec Yé, tout est possible. Pour ne pas oyater. On a quitté, bah dénigrer dans le monde, bah dénigrer, bah ngate, bah tout bah fingayer, bah tout bah le bac à ingrat. Oh, qu'ils ont ingratitude. Jérémie, bah quand même, il vient venir, on a na boutique. Ah ouais, na ko benga mwana na Teresa on longwa. Bah quand même, il bah soso. Na ba sac à l'osso. En plein bateau bazo dénigrer Jérémie ba bossa na ke étoile d'ailleurs ko frapper lelo a commis
Donc, bien, combien de personnes? Gatibi, Gatibi, Gattuso, Chiquito, Fanny, Lisa 4. Et qu'on soit Naglodi. Donc, ceux qui Jérémy a dit, bon, on a l'élo, tu voyager, tu as bête machine. Et qu'on soit 200 sacs à l'osso. 200 sacs, c'est 200. Mais Jérémy, il faut ça. Pour le respect, on a Sambousso, on a venu à Kandakanda. Il faut ça. On a 200 sacs à l'osso, 100 sacs et 100 cartons à l'osso. Il y a un qui est dans le bureau. Il faut que je vous Nabi yo sala bodio ngo boma bombarder Linda kuna na SB kamni. Te Linda ba sengele pardon ba bina tianse. Mais azande suna SB te wa photo kosa te. Botika koyana ba kosa wana te ba tie kaka pemi te biso to ba pandisa ngo tant tozana information photo ya koloba. Ce qui est sûr et certain Linda na SB a jouer à souté. Toani. Ba kanga ke na kisongi songi mais ba bina ko ba audio atonga kisila. Nazo kosele makamte. Ba bito bomba par rapport à totika kaka za mona ndaku loko ekenda ko ala miable to suka kala miable de la tiki na tena c'est mais c'est que sûr et certain batonga ki na Gatibi ba lobi bongo te ya Gatibi ko tena ngo moi 50 eza mo bongo mais ya Linda penza na ata na 5 témoignages ya batu différents o bazo baté ayaka penda tongi sila papa biso kutu nu mama bona to yebisa sila te boso to bito yebise na oya yokaki vous comprenez wana te wana ngana yoka bo Linda ko porter nga rigueur te ma chérie naza mopandisa on a yoki on appelle yoki na ena pandi na memi message pour na ba fanatique ko porter nga rigueur te donc voilà Linda c'est le prière te yo prière le te to ya mais ba fana SB boya ke Linda na SB o jouer tout sila ibeta manga ya mobeti ya ngai te sila ibeta pusha mwana te sila za mwasi ebi pasa kobota ndenge ezalaka soki ye mutu alotinda ye sila ebi pasa kobota ndenge ezalaka te akanga mbwana ye apekisa mbwana ye wana bambwana ye wana akanga bango soki bongo te tokosuka mabe tokosuka mabe akanga mbwana ye dossier na sila te to ya obino bo ba tali bosu bo kufe na mokilo yo bi bandeko ba kufe na be bandeko mo brisque pe mitema na bango eswa bino boleki famille akozi mukeni na passe au moins bon alala la muki ya mbinga bon ba tuti ete eloko mo ta belité ba bete munduka ba bimaka bo tout asu munduka non bo respecter mes émotions na bino comment bo déborder de mes émotions na bino eloko ezaki mawa pona ba tunyo so ba kabola na bino mais bo déborder ngo oh non pas jusqu'à ce niveau hein pas jusqu'à ce niveau na sepelité o ezako quoi bolibo meka batu. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada.
mbongo na nzela. Kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi. Yeye na mandeko ndio kwa barabara. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou n'a pas la sailaka, et telisaka, et à pour la teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour la commenter, kaka, ba crème, y'a ma beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, ezali. Donc, n'hésitez pas que contactez sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Voilà, merci et bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle où vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence. Alors, cette émission sera suivie encore chez Moura de la Presse 3. Donc, Bota la paix, vous n'avez pas Moura. Et puis, un exemple télévision, vous s'abonner très massivement. Lorsque Tobi et Rota, ma pas Moura parce que Yende Aza invité la biso, toujours partager la plateau à l'élo, toujours analyser, maramboser, belé, sujet d'actualité et belé. Alors, vous appétez, vous pouvez rabattre comment Bota la biso de Tobi à la fin, vous ignorer ma publicité, vous faire des commentaires, vous partager, vous aimer surtout. Et ça, la biso très bien, et puis vous bien, vous cabaper, vous songa parce que papa, c'est ça, n'a pas de problème, mais c'est belé. Alors, avant d'appeler Samour à parole, je dirais un grand merci à Martinez qui est derrière la caméra, réalisateur à moi, donc salutation à elle. Merci infiniment à tous mes sponsors, à tous mes partenaires officiels. Là, je vois Yannick Chamba Godson. Bon, ça me manque à deux comme Yo Baron aux Alaté, aux Alaka, Yo Moko Boulam ou Arangélé. Merci à Madame Rokia de Paris, Rokia Camara, petite sœur propre, Ali Makamara, mère boss, gros bisous à Yo. Et on va penser également à Madame Christelle Olina, gros bisous à toi. Et puis je Kaboukou 3 Star, la maman, gros bisous à Yo, Kaboukou 3 Star. Shekina Vumbi, au comme il faut texte, n'a pas épaté, tout le monde, Shekina Vumbi, télé partout, votre Tindelaï. Shekina Benga, ça la rendait tout sur ça la très bien. Merci à ma maman Nathalie Fikipo, mon ma papa Paul Fikipo, FBT Misalande, c'est l'agence bien sûr, la routine à ma colis, à ma frère, Nabino, et comme en toute sécurité. Mimi Ndoumé, Mimi, de comme toi n'existe pas, Mimi Ndoumé, femme moko avec un grand cœur, vous avez appelé ça génial, Mimi Ndoumé, gros bisous, Dama Pambolayo, ou comme on a eu à Ebele Koleka. Alors, tous nous avons suivi hier, c'était la conférence de presse de l'artiste Héritier Watanabe, présentation et album Chemin de la Gloire, le 8 samedi à Lobito, aux Alawana, à Mopangé, un concert au ESA,
$300 par table. Alors, nous aussi, la presse nous accompagnera toujours. Les artistes, nous allons soutenir Héritier Watanabe. Et puis, tout ça, la différence, si j'ai mis sur le Awa, et Belé. Ceux qui posent d'accord, au fond de la biseau, la côte déjà Moura, bienvenue, bonjour. Bonsoir à tout le monde, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous captez de partout. Merci de la présence à votre mignon, ça va la brancher, scotcher. On a tous les deux chaînes, exemple, la télévision et puis moi de la presse 3 télévision. Donc, plaisir Nanga, Yaroye Bakibose Belé. Bobo Sanate qui est un concert le 27 juillet avec le pasteur Mike Karambayi dans le stade de Martyr. Boya et Belé, Bananzambe, Boya tout comme Sanzambe, Boya tout adorer Nzambe, Balobi, adoration et ça la raquer, soit répondre à la besoin de la biso et puis louange et ça la raquer. Et Bouka et Krata, ma chaîne Nyoso et Kangabiso. Donc j'espère que Nzamba vous allez en rendez-vous. Il y a un programme où on est le 27, billets on a 5 000 francs pamba. Boya et Belé tout coûte à la biso Nyoso. 5 000. Et comme 5 000 il y a un maïs. Oui, 5 000. Et là, 5 000. 5 000. Donc voilà, Boye Belé, tu Nyoso, tu bengi bino pour Zala. Donc voilà, merci. Voilà. Bobo Sanate que tu as fait un concert héritier à lobby. Voilà, tu Nyoso, où il y a besoin qu'on y a chemin de la gloire, tu coûtes à lobby na Pullman. Voilà. Naza Banti Boye Belé, na chemin de la gloire, quand tu as 20 titres. Donc, à 16 sur 18 titres wana nakangi ata 16 neza Simba wana titre nango za Simba donc voilà banzembo eze belé ba DL tozala banzembo lokola ba makambo ya monde le baron Queen Lina Rombox banzembo za tellement belé wana na yoki yango te na yoki yango lobby et na yoki yango lelo soto sisi donc voilà banzembo tellement épelé, pour continuer pour consommer, pour somba et ça la bien pour pouvoir artiste na bino donc voilà. Donc voilà, grand merci à Yassandra Bissanga, moi c'est Mokonzi, Massa, gros bisous à Sandra Bissanga. Depuis quelque part, elle est en train de nous capter 5 sur 5. Moi de la presse, le Bézaki, conférence de presse, Héritier Watanabe Lilo, tout se voyait la face, tout le monde connaît que comment la partie d'ailleurs et pas il y a Héritier Watanabe parmi bateau le Bazarana yo ba komanara plusieurs artistes qui ont fait partie mais conférence en gros qui s'est déroulée et l'équipe bien n'est pas conférence que c'est d'habitude déjà la conférence c'est 100% na réussite ya ba conférence de toyebi ezaki na 100% na réussite nango ezaki très classe et les gars qui très bien en tout cas des ordres dans la conférence tout quel comment on était déjà ba côté ba cameraman tout le monde ba cameraman sur façon estima ba micro pe ba cameraman des ara bo tia micro bo sala bo tout le monde qui a monté donc ba respecter qui penza ndenge ba conférence de presse lobby ezaki penza conférence de presse tout le monde qui artiste à loba qui wa quoi ko loba ba tout ba poser qui ba question ba zaki nango besoin à poser et puis à répondre qui tout le monde en tout cas qui les cas qui toko il y a rien à dire il y a rien à commenter ba tout Holanda qui pour exclusivité dans la presse dans la chaîne Nyoso pour comprendre ni artiste zaki nango comme message pour na ko lancer na ba fanatique il y a la bonne musique et puis ba fan na yé privé au balingakaye le quoi ba spiritas donc j'espère que vous êtes satisfait voilà mais quelque part ba spiritas mo so facilité par rapport à la présence il y a ba ndeko pa ça au bazalaki na conférence de presse entre autres demain Nyagi tout le monde qui on a tout habité ça image à Sikao héritier ngaye la biso tout le monde ba bilonge belé tout le monde a rappelé ça la conférence de presse héritier quand c'est les 10 tu vois la face à mon présence il y a demain Nyagi tout le monde qui bève tout le monde a moi ba bilonge a battu belé autre yebi qui ba comme ça artiste fali pour pas même bazala qui paie la conférence de presse héritier on a même maniqué de John vient absolument natil au collé badali peut dire belé mais on dirait parce que l'État se trouve parce que là que la présence il y a pas par rapport à n'engue tout pas kidnapper na wata voilà déjà côté spiritage non condamné parce que bon ça va fanatique ils aiment ça na bango parce que ba mon leader na bango ne ba sacrifier à tout moment na réseaux sociaux ba mon n'engue ba lobela leader na bango ba beneng ba na critique il y a haine tout ça ba critique mususu ça critique à musique ba comprendre que eux ça critique à musique ba critique mususu ils rapenda haine au sentir que mon toi ça haine na kati na ye donc voilà ba spiritage ba na tout à fait raison na bango il y a faut déclarer par rapport à ba présence à ba monaki mais côté professionnel
un côté à cause de la professionnelle et puis cause de l'état d'esprit héritier à l'accès biso que azana état d'esprit mon boy ba musicien surtout na ba on a Congo mutazala mo azana ngote parce que makambo héritier à sali déjà bateau ba na ngambo héritier je pense pas que ceux qui fallait lors sur la conférence de presse ba penser ko benga ba on a invitation ba yoyé c'est vraiment que invitation na minu ça na ndimité ça la maté le ba vraiment na premier degré héritier à l'accès au-delà il y a ma finga ou boya ko finga ye au-delà il y a critique au boya ko critiquer ye Alexis bino que na play ya musala boza important faut boya apesi bango ba invitation bango pesi ko lokwa ba sopana baza déjà ba fana la plupart ba temps baza ba fan héritier yeb sanga na solo na falite na critique mamuni na réseaux sociaux na ndenga n so il est arrivé que ba pesi invitation à conférence de presse na ye so na question que ngamba na sopani pour na sali que esprit na sopani donc na laisser carrément que na za fanatique ya fali non tant que ba professionnel te ba sopani ba ta fali oui ba sopani mais hériter quoi la grandeur d'esprit non hériter la grandeur d'esprit que malgré ba critique malgré ben site na bino bosalaka donc na invité bino pe boye donc ba sopani mais bien sûr ya na tilo ko sopani ne ya conférence ba to bele ba sopani ya na tilo déjà to longola ya za sukuna te ah yom to loin to yo ka déjà nyonso bima ba ode bima ba kata ba pesa so ki donc à ça sukuna te ba bazala moi lokolo mokem na kati mo lokolo mokel libanda et ça va demeure ou ba visa ba ko en cours ba passeport ba ko na DGM vous comprenez c'est ba le la raté oh yo éviter o ka solo te oh ba bomba vérité machin à l'accent on a plateau na pesi défi na ba nuance ba kinda arrêt na efali ba misapso ba passeport le monde na plateau passeport na ba nuance na DGM. Ah, bien sûr. Oh, il y a une information à vérifier ou à vérifier tes informations sur la source, na zoaki. Ba mon nuance on est bazana ba ozonga poto te so fala pesa. Le kaya ndena ke na poto te fala so. Le kaya ba pesa autorisation bazon c'est oui le kaya za musicien ça va faire partie na groupe wana ta, va faire partie na victime ta lobela victime ta. Ya za na comédie ba checker ka tant que petite sœur ya quartier. Vous comprenez ba petite et moi ba petite sœur à quartier ba mon prima er mo ba fongoli bouchon batame donc batiaki na sens wana donc là on a problème te petite à quartier à kokende na kwenda vutu ka petit fali kutu mangam na batiaka ngote parce qu'il y a ba polémique penza makasi te ya sala ka ming promotion artiste na ayembra musique fali donc voilà c'est ça donc yango héritier Alexis bango ke naza esprit donc si je comprends bien héritier à la grandeur d'esprit et à l'équipe à musicien nuance sur la grandeur d'esprit au fin héritier les lolo bo fandi pesi ka mon bolé bo meli ça tous héritier et en betote on se le rotin à la chose comme nous tourner finga naza plus bon que bateau yo bandoko yo côté la po finga nga aloba ki on lobit abeza bato musu baza awa pe bazaka na orchestre musu ba finga nga mais so comme na kamba kangi ba benga na peu d'intervenir vous comprenez pour la saké monter esprit à bongo donc voilà tout ce qui la penza bloc wana wana ndé bongi na ye na bisek mino na ba artiste nyo to na ba ona mboko yo eza na artiste moko to ya mbra téléphone na 2 heures pour les héritier eza pe na ba artiste musu benga ba mo journée mo net Patrick Beckham abanenga musique le lobby mais au ko bengi banda tongo ti butu pa yambi ote je te jure oh na bien to mamba solo te amkaza mutu na na kilobi ndenga mabete nazolo bakaka te yaya te wata so yambi ote on rappeler soit au ticket message atangi te na 2 heures soit atangi on répondre donc pour dire que l'artiste est le plus bon du monde il y a Kinshasa il y a Congo nané to bel artiste va fonctionner c'est héritier ngana yeba na zo problème mo boy na benga na komela kaka na 2 heures na wana bakanginga na pa push bakanginga abenga ngamba mo na telle vidéo na 2 heures na kangi yo na bani pe expliquer bien OK c'est bon là pour nous parce que artiste ni na komela na 2 heures soit azane na mbetu na ye a penser ko tombo la téléphone a bengo pe na appel vidéo pas confirmer place aux gens baza mingité y a pas héritier donc là il faut qu'on se le dise yango na tala penza na artiste nyo soto soutenir et puis baza na ingratitude héritier au cause na ye au soutenir par artiste sur l'action ingratitude on la souhaite que le ko lobela pour lobela artiste wana il faut na beto 12 et pas na mamoné les karaté batu nyo so ba petit na ye batu nyo so ba petite sœur na ye ba petit frère na ye donc voilà. Et pour les gens qui disent que Mouralelo qui vont s'accrocher l'héritier rien que pour la photo. Déjà bato wana so ba lâche parce que na bato nyonso bo ba ke crochet héritier pour na poto muta voyager na propre effort ambo na zalate moi je voyage na ba propre effort na donc et l'or eleng ça pas héritier poto ezate
Vous comprenez? Batu nyonso o ba loba wana na batu nyonso ba saka ba analyse wana ba bima na ba propre forme na ba monter ba na propre forme ba musicien. Nga ba déjà bouger musicien za na été. Vous comprenez? Donc na wana peut ça débattre pour yo yeba ba kati na ko loba ba mususu ate. Vous comprenez? Héritier aza pire vie nanga na ndenge no ya balemba avant to kotala mama média to kotala mama etali musique pire vie nanga. Et en plus tina banda ko sana batu mususu na zaka kaka ne héritier. Na défendre héritier yo yebi ya lelo te ya kala nazalaka na héritier et ça m'a bien malamu nazalaka na héritier parce que as artiste ala kisanga bonté na ye as artiste ala kisanga bon cœur na ye nga talaka côté bon vous comprenez donc voilà tant on a mona que ba journaliste nyonso ba comme ko ko ça ile ba campagne mabe ba comme contre ye na comme mona que non comme une injustice mo boye to yebi artiste ngo attaque azape mutu mabe mais to yebi côté bolam na ye azala loboko peta kanga muté maté a soutenir batu nyonso na tanga passe na tanga bisengo ya zalaka mais za artiste musu na tanga bisengo aozana mais na tanga passe aozala te vous comprenez na tanga passe pende ko mo luka pe batu ba ibanga na zana artiste ba moni EPTM musu batu banda ko satana ba ibaki o défendre artiste mo ba zela epe na tanga passe ba mo anda yo compatible na yo ayepete mais héritier alandara batu partout c'est un artiste ça na bon cœur en tout cas ngana préféré qui na baki non. Cette fois-ci, il faut tout kata hémorragie yo na ko défendre héritier. Monter que banda pe na sala pe moi eloko wana héritier pas pe moi kimia. Les réseaux sociaux pe paiement ata spirituel pour héritier ça ne mutaner solide ata ofinga wana ekoti e bimiao. Mais aza quand même na ba fanatique ba lingaka yo banda la pongite. Monter mikolo pe ba komola moi pongi parce que na yaka na s'imposer. Vous avez donc voilà, c'est ça. Mais là, beaucoup de gens peut-être continuer après à critiquer. T'es qu'on critiquer, ça problème. T'es wana, ça normal la musique, critique est autorisée. Mais ainsi tenait au lingaraté parce que ainsi te touché vie à mon tout, vie privée à mon tout. Si on critique héritier, que oh héritier, Nzembo yembe ça m'a bé. Et ça musique. Mais Babi Kalayer, Alexis a fini avec héritier ma péka solo pour nous y a raté ma case. Eh, telle émission. Oh, ça n'a la qui ça y est, on a ça émission. On a salé la Alexis émission n'a ça. Ok. Oh. Na salaire a une mission na recadrer. Oui. Oh, héritier la pire vient nga na recadrer na wana kutu na oswa na ba nana. Na zana ope kuna na kenara kutu apé ma papa dit mais na recadrer Alexis. Na lobele ngabi oza sens soko meki so na comme héritier na démarrer yo. Nga sala nga na za hypocrite. Eza kutu lelo te ba ya lo ba ke na zo défendre héritier lelo. Non, c'est depuis na ute kutu ko capture moi il y a 1 an. Zana la kisayo. Na tia mambo héritier na capture mon na monanga tika na capture on a ko republier mon communauté vous comprenez oh non qu'il lelo te ngana banana héritier kala isa mama lelo te na spirituel sa kala ya lelo te ngatu bando ke na ex copine nga comment nini mobile ya mon cousin le mari de mon cousin to bando ke na ive wata surtout les fanatiques héritier. Oh, fanatique héritier ma case. Oh, le mari de mon cousin. Oh, fanatique héritier. Le cousin de mon mari. Le cousin de mon mari. Fanatique héritier. Oh, voilà. Donc voilà, pour fanatique à Wata Penza, au moins capture il y a une année. Au moins. Donc pour dire que voilà, héritier a pire vient nanga. Au-delà musique, pire vient nanga. Tout ça bateau peut entretenir une bonne relation. Nazala bien affilé to beba na tête to soin na tête. Malgré na sala chemin nanga mais atikali mutu nanga na kendaka. Oui, il y a un problème. Na kendaka pas na ye nazara toujours à l'aise ba bien. Vous comprenez? Faut ça na ba mission bon mais ça que chose un mission mo faut ba na ofinga ba mission surtout tout ba mission là il comme très dangereux dans la communauté, il faut voter le mélango. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc retenez que Héritier Watanabe va livrer un concert ce samedi 8 juin déjà à Kinshasa au Pullman Hotel. Alors soyez nombreux, venez acheter vos billets pour écouter la bonne musique, une musique intelligente avec l'artiste Héritier Watanabe, Toto Yatembe, la Poulga, le Magma. Héritier Ado fait sa date Kalaté, Albagi nous a dévoilé avant le 10 juin. Pour la grande salle mythique Moro à Robert la Busso dans le mois de septembre. Lelo yo ba te payer ba rolo ba na wenge bo ba biso to ba peta wenge papa na biso un tel musicien un tel et tout mais na ba grand concert bongo au moins la position inviter ba papa na binoté o ba bimisa bino. Est-ce que héritier na concert à Robert la Busso en septembre par rapport à date on va zo la biso to ko na pe rançon na kidiba. Déjà côté un héritier inviter ba parents na ye
le bande a sera déception à part à mes parents parce que naïbi concert naïe le 25 naïbi concert naïe le 25 décembre ou à Massa de Martyr à Trango en guise il y a anniversaire il y a Wera pour Wera ya quoi assister malgré Wera ya kate et en plus c'est ça un concert ni sous oh fallait que Wera assister bon na côté na détail mais oh ils ont reconnu ça yangwana Wera ya kate vous comprenez bon le bateau que vous invite à parents na bango non ils ont faire partir la relation et faire partie de la relation aux gens papa na yo vous comprenez déjà héritiers en a bonne relation là où quoi bien ça il manquer le rotin et vous avez le rotin ba tout monde ba ça na ba problème na ba wera malgré que bon ça ba tika na ba en wana moi attends be événement mnene boazen capable ba bien ça wera par rapport à ba sala na to sala wera en wana te metikala a mon ko bien ça wera ça le quoi et sopaye mais héritier ça la ramba chaque fois tout le monde a payé héritier qui n'a pas wera avant qu'à concert na stade de martyr. Oui, après, il y a un message, il y a un quota et tout. Donc voilà, c'est ça le problème. Tu vois, il y a une surprise, il y a un événement. À quoi dévoiler, puis on monte que dans un invité, il y a un pour ici, ça déjà tout pour ça. Il y a une surprise. Donc on a tout c'est là. Adidas Arena. Et au chat, il y a un mardi. Alors, il y a une conférence qui affiche évidemment mardi, il y a place à Robetana, jour il y a concert et cause. La mission c'est surpris, il y a Royeba et le Kwango, bon c'est la mission c'est salle nini. Donc voilà tout c'est là. Le tiré quand la Kambawa quand on a bâti je parce que les parents bah spiritas bah qui héritier n'a pas vraiment beaucoup de fanatiques à rendre la baptiste. À rappeler ça la fan de tout le monde la musicien est-ce que sur le loi Tchèque par rapport il y a ninga venu ya maham. Bah rotonda on ça sold out à roteka bapiller. Mais héritier poto les arrière, il va pas que poto tant le Europe c'est des héritiers. C'est dit héritier Europe. Mutazo coloniser Europe héritier. Mutabanda pour conserver fuma na poto héritier. Aloba on peut lobby. Même Makamona loba ton na la sortie médiatique na pour attaquer Batafali. Il y a pas zone c'est on lobby to yokaki. Pour poto anezon à poto c'est héritier qui avait osé à Saliango. Et après, tu me suis basé courage. Donc, pour toi, les héritiers. Donc, on va douter que vous avez parce que pour toi, les héritiers. Vous comprenez? Donc, bien, je pose de la bonne événement. Batba yemba la vango, batba bête ba concert, ba salle événement. Mais événement, même Bible, il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Donc, vous avez clôturé, barré, nango, ce qui n'a pas d'ida, c'est héritier. Tout le monde a confort, il y a concert, tout le monde a événement, spectacle, son. Nenga yemba, pour yemba déjà tant abimela rabiso artiste bazanga autotune na nzoto. Ba bambaye awate ba bambaye so elo nini ya kilo, alati la ba boli elo mo bozo diembe la kilo eleki ayemba pona voye bimate ya yemba ka nenga zo yemba na studio, nenga ko yemba biso na live. Donc boza na bilo décider, boza penza bien bo bina bo se plaît plus bo sala bilan, ba bilan. Pour ça, la bilan, il y a un concert sur Beta qui est brouillé parce qu'on a les meilleurs. Oh, tout c'est là. Trophée, c'est l'autre. C'est ceux qui trophée, ils ont la musique. Qu'il faut monter sur un trophée chaque fois la musique. C'est que Kofi Olomi, des fois, sera trophée chaque année. Pour monter Beta Namboko, Kofi partout dans le monde entier. Chaque jour à Zate. Kofi Bayo à Kala. Au Lekabo qui Kofi Akala, OK place qui Kofi Akala. Kofi Fazo a trophée 10 jours au jour. Après il n'année pas passé Kofi trophée. Après il n'année pas passé trophée. Pour musique il style raté de génération en génération. Na ba no ba lelo d'être ba lek na ba sana sirak chachote mais ayebi les gens j'aime chacho so yemba. Donc pour dire que Aza artiste ou Aza il y a génération mobimba. Donc c'est que il Fazo a trophée chaque année. Vous comprenez? Donc pour dire que trophée pèse le roté. Pour par exemple, on peut trophée parce qu'on a non trophée après 6 mois du trophée après 1 mois du trophée non to yokate mais quand na Congo artiste mort boy soit disait là sur trophée que tu connais ba kolomboka bon tu vas ça normal il y a l'équipe ba nyonso ba na mboka na ba kolomboka l'équipe on a musala moi je suis bien dans misu na biso musika to supervision aigle to china misu to beni no pe neni na mboka na ba spécialiste ba concert a minene ko to bazar basaka ba sold out na espace avec désert d'état ba sali sold out il y a ba concert na bango bon comment un artiste au kutu au mais la passe la sold out 6 mois yango tisiko bieza kaka bon il y a zo ba trouver ko le ba artiste en mboka wana ndeni et là musu faut tala faut yeba et ça quoi monter na mboka na biso abandi ko zo ba trouver ko le ba artiste na biso ba sa mboko tu fous tout na oh et ça ni na mozo le ka pour artiste na biso ba yebi rumba ya yena ka le vena abandi musique ne pampa maman ba na zo ba trouver ko le ka biso et ça sans instinct biso surtout comme on a qu'il y a du mensonge na kati donc voilà musique les autres trophées bêta bien bêta yo katika archive
lelo baarchive etikala ya bakofi parce que bayembaka baevre yemba tikala biso kolekaki na persi na marché te po eza baartiste mosusu tobi tozonga mpe tokende na baterme d'archive banda bimisaka album ya liboso ya vie na ye yango nde etikala archive balibom nyonso elekaka inaperçu un album oyo eza na archive te voilà. Donc soyez là nombreux demain déjà samedi lobby boye ebele donc voilà concert eza $300 par personne, table $3000. Table 3000. Oui, table eza 3000. Oui. 3000 na moto alinga ya 10. Abeta yango déjà te. Bo sa maman le quoi héritier boye lelo comment. Abeta déjà abeta biso kotani zaka combien. Ya et tonda kotani refula ba place ya fa des arts mais ba somba ba billet. Voilà. Ya. Faut que héritier fanda ko makambino nyonso bo sala na ye pas sala nango. Donc vous payez ça et penza. Motona Tembe. Voilà, merci beaucoup. Alors nous tournons la page, nous partons du côté théâtre congolais. Donc tout le monde Jérémy a voyagé l'équipe Mobimba. Qui est Dubaï pour la prestation à Bango. Barosala le 15 juin. Na bateau, na Dubaï, le 15 na Deira, na Matongé et puis le 16 na bateau. Na évité initiative tout le monde n'est pas Jérémy pour na yo pour le ballet. Félicitations d'abord à Jérémy parce qu'à salé 2 ans. 2 ans de carrière. 2 ans. Carrière professionnelle. Oui. À ça déjà 2 ans. Na 2 ans on a salé penza ma waminen au bateau ya kuta na place ya leke là non ba ko sala ya ngote. Donc comme on a mutulo kwa Lisa azaka na le boako ya Valé à Baka. A sali des années à Brazzaville après batika au memaite mais aye pas Jérémy même pas une année. Lelo ba mimi et salinga et sengo moko donc bravo d'abord à l'artiste Jérémy parce que on s'amsani bien ça la KPC ba production on a personne à monter mais ko ba ndeko na ye parce que bino bato botikali boyaka bosa ki mukala et pas ba ninga na bino basi bo même ba saki kama muninga na o lati ngo lokwa ya famille on dirait ya tata non na maman na oyepe la télévision zo tchape convoi spécial zela na yo funa fuka mela on a sengelo nzambe mikolo nazo sambela ka bato soki bapasi eleki fo nasenga pa tata nzambe po biso nyonso yesu masiya mutakela biso mon ami mama convoi spécial yo musa komemela camarade no saki pesa eleki jalelo leo nazosengelo pa nzambe alongolo molimo bando banda théâtre Lisa Matia viol boso na yo ososola te yo po lekaki na Jérémy yo po lekaki na JS comment JS yo po lekaki na JS comment les qui opèrent le qui na JS mais ba moni yote elongele ki na persi oh tata nzambe talela biso makambo yo kela biso mawa mais madame mon ami madame convoi spécial lelo asuki atikali le chèque ya bata maboke nyonso Lisa Matia viol liboso na ye alika munene boye te Lisa te mais ça so moi el kamolo mon ami est-ce que ça la paix o bo sungela ngai ko papa lombe o sunga ye abana maboke kala na groupe Simba olongwa no koti bela bela petit lelo ata Brazzaville okete te tika kimukala te mais biso toyeba ba sankara ya kala te toyeba ba sankara ya kala bazwa bénéfice yo comment ça ki sankara ata ya matadi te au comité non c'est choquant oh madame convoi spécial ah mais ma casse on a fait des convois spécial ozo sango pena le lendo ndirom to bimisaki mbongo on dirait to bimisaki ata elle kuta te bino pe boy boy ko ça va tout soigner te nzambe face à te nzamba confondre ye nzamba la kisibino motema mabe na bino nzamba la kisibino place ya ko atterrir au moins place to sukeli baningo babana maboke bobana bango nzela moko bozala pesika moko avancement la bango kana misu na bino motema mabe boli kotika te ta place tozo komela yo kaka mon ami aso mata ba avion yo na zongi su poto et bongo yo kasi madame mon ami madame convoi spécial ba utilisaka OK ne kotinda ba convoi spécial na mbongo futa osuki wapi ata Dubai pamba kende te ba ninga ba kete mais ngaso bazaki fina ngana ndo kata ba tobele mabele pour boyo que ba fisoni Zambe pour aller te so na lepe ya fi ba fi faut ba kata bon mabele pour respecter mabele belo yo il faut la respectueuse normalement libelo yo tango musu poza ko ya munene
surtout il fait ma belle minene bon donc tant au bima na marché il faut pas tout soit lenga ma belle oui mais ma belle minene soit bima na marché il faut tout soit ouh belle minene bon comment les belles minene bon ils ont la valeur et suis pété na maboke et suis te mobala malonga te allez mais yes il faut toko konane yesu te pour to yebi makamie ça sala na ba via batute mais ngapi na soki nzamba tchakanga ta mwana na ye nga na senga nzambe ba fia boy faut mabele nyonso za coiffer batika la tolo boy pas on va jouer faut mabele za la coiffer ba la kisi biso catégorie ya kibomwasi na bango te et ça les lots côté tout le monde avance na bango te même maison sala te mibala malonga pe bazo mona te mabele melisa mibala malonga to komona libala ne kufa pona yo mabala kaswa wa pasa mobala malonga bo mobala moto mona rete kuna pone fallait mobala ya un bon yo ebitala moto ba bomele libala c'est comme na ba problème bongo un bon tonton roya penza yo na bimi na parquet on se peut place on a zaki c'est moi le mari de madame mon ami on comprendre na yé parce que ba kize moi si na ngala ba accusation mo o na yebi mutu na makote na na zo ba preuve nango ye mbala mona naki mona taye oh madame mon ami akimati akima penza na mona taye bravo Lisa Oleki Lisa Leki ye o moni pe Lisa za pe moi malamu malgré ndebo za ka wana yo mutu za ka mutema mabe o zala pe na na Lisa ta nzamba sali ke Lisa mati o tikali po tonga Lisa ba audio de zalaka na yebisa Lisa ngadi Lisa oh na loba na Lisa na avertissement ngabi ke bana madame mon ami mutu mabali ngaka ta tonga yo mais le yo très l'échec Lisa na kei nzamba zo lukumu continue ka mon ami okosuka te yo tikali mukala ya madame na yo yo bana otika madame na yo à quel aéroport à matière avion yo tiki soka alinga kangisa mutu yo ki osali convoi spécial yo roto tikelo yango wana respectez poste pour ozolela la mbongo convoi spécial en tout cas bravo la Jérémy on ça bien. Quand babandi bolo pour ma cause de production oh bakozwako oh avec Jérémy tout est possible avec hier tout est possible pour les pas oyate oh amona kete ba dénigrer na monde ba ba yebangate parce que ba finga ye ba ba loba kaza ingrat or que za ingratitude Jérémy ba kanga moyibi na venu ngana za na boutique awa na ko benga mwana na Teresa ngo elongwa ba kanga moyiba ba soso na na ba sac à l'osso en plein bateau awa bazo dénigrer Jérémy ba bossa na ke étoile d'ailleurs ko frapper lelo a commis do ba soso na ba bien ba vient ba qui combien de personnes Gatibi Gatibi Gatuzo Chiquito Fanny Lisa 4 et ko somba na Glody donc ce qui Jérémy abi mbongo wana lelo to voyager na bête machine et ko somba ta 200 sacs à l'osso 200 sacs mais Jérémy faut ça lango pour na respect na ndé ba sambuso na venir à Kandakanda faut ça lango soma 200 sacs à l'osso 100 sacs et 100 cartons à soso ya OK qui sont na bureau faut ba mona ki jivo ba kangaka wana ya soso te ezonga pour na respect na opena na ndenge zo matal subwe avant que ne soit aussi production poto avant même matinyo so poto ça non acte na yebisio eko sungu 200 sacs à l'osso 100 cartons à soso qui ko tira na bureau pour na respect mais avant les kana bureau faut ba na kanda place bureau des araki ba mona ki ozo les kana cortège ba soso na ba loso OK ko tika na place changement adresse salama pour ba comprendre que moyiba soso ba kangaka yo aleki aki otika. Voilà, merci beaucoup. Faute de temps, faute de lumière, bon, ça me aussi donc il est déjà la chute. Félicitations à Jérémy Chabani, Abi Ero Mataye. Prochainement pour moi la passe un peu délégation. Prochainement Nangai, il y a une Sengai. Abe a tchanga la liste. Donc il faut assister. Nako te yeko kala baki ote, nako che ote yo talaka ko yo be bisanga se ngabi ndeti turo yo, nangana lande pe ananko, na bisa na o ya. Ngamo na so ba bien na zo ya. Mais na du contre temps ngam na so ba concert. Donc et ambuyenga. Mais tout voilà je me so chenonga te ko banga te. To ya na biso moko. To fuchi ba bien na biso moko to ye to tomboli yo. On mérite l'équipe Oleki. Voilà, merci beaucoup pour regarder la presse. Donc il y a déjà la chute. Mais les Cameroun paye ma vie n'est pas à mam c'est Zoyinda. Yo ma vie on a audio à Linda. Et donc clôturer prière il y a madame mon ami. Tu vas dans la prière. Pour clôturer. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, consolateur,
Consoler mitema ya bato yo bazangi. Surtout ya mon ami, compas Oh, spécial. Jésus-Christ. Oh, Sarato. Nzambe pesa na baye bazangi lokola madame mon ami. Amen. Échec ya ba fini nyonso maboke. Amen. Aluki vi na groupe Simba Zuite. Amen. Babwaki nguna na Bela télévision. Amen. Aluki madame mon ami alobi te. Yo fala ko bongo na groupe Simba ndenga pe na lekaka na nzela wana. Yo ko ko leka na nzela na ngate. Ngala ko mata avion. Yo ko kene ko tikanga na aéroport. Nga na kokangisa batu. Yo ko zala wana pour intervenir utina ba convoi spécial. Avance, yes. Motema mabe na depuis groupe Simba to yebarango. Ko sa assembla tata ya ko seka boye. Ufandaka awa na télévision ebisaka biso ke ba parents no ba yebiso fozonga na doctorat. Ezaki doctorat. C'est docteur, la médecine. Ou même si prière te. La médecine. Amen, avance. Stopez. Madame mon ami ayebike. Afandaka na télévision ayebisi biso ba parents ba lobi fazonga na doctorat na médecine. Avance. Akene ko sa musala. Yes. Camarade na épée amonaki pe ayokaki ke moninga na yelinga ka trahir ye et puis alobaka pe nazo yeba une fois na Jérémie ba audio ane bimaka Voilà. Bela réseau ça la remaniement ya chaîne na ye a contacter mutute alors Jérémie pour ça doit venir lukile banda kute Amen. tout ça là ayokaki Yes. lokola bayokaki ozaka obligé à koza na sena bango liza tombwama mata kele liboso Yes. banzela na efungama Amen. olakisi biso ke mabele o nzambe atia kati na yo ezala bapotentialité fo okende nango mosika Amen. efuti yo Yes. bato ya mabele minene bongo bakotaka partout Yes. me na ka ya mon ami ye asukaka na bureau abela Yes. yesu pambola bureau wana o banyongaka kaka madame mon ami amen. Amen. Yes. Courage à toi. Merci beaucoup. Tosambeli penza na bina ma miso yesu angaka kita ko so na continue ki yesu ngala lo balangi. Merci beaucoup Marcel Sostine. Nabi yo sala bodio ngo bomba o bombarder Linda kuna na SB Kamnin. Te Linda basengele pardon babina tianse mais azande suna SB te wana photo kosa te otika koyana ba kosa wana te batie kaka pemi te biso to ba pandisa ngo tant to zana information photo ya koloba ce qui est sûr et certain Linda na SB ko jouer le souté Toani ba kangaki na kisongi mais ba lobina bomba audio atonga kisila nazo kosa makamte ba bito bomba par rapport à to tika kaka za mona ndaku loko ekenda ko ala miable to suka kala miable de la tiki na tiena se mais ce qui est sûr et certain ba tonga kina gachibi na Gatsby ba lobi bongo te ya gachibi ko tena ngo moi 50 eza mo bongo mais ya Linda penza na ata na 5 témoignages ya batu différents o bazo bate ayaka penda to misila papa biso kutu ni mama bono to yebisa sila te boso to bito yebise na oya yokaki vous comprenez wana te wana ngana yoka bo Linda ko porter nga rigueur te ma chérie naza mopandisa ngona yoki unga pe na yoki na ye na pandi na memi message pour ba fanatique ko porter nga rigueur te donc voilà Lina c'est le prière te yo prière le te to ya mais ba fana SB boya ke Linda na SB o jouer sauter baba biso ngi za best Besta songi te besta zande choqué ya koyoka mama oyo abokola bango nyonso o apumbwa bango asala ki batalama bakotala ba filme ba mema bango partout ayoka ndenge azozala sali et pas Linda nde besta sala ke somo eza ba tumsunde tutofani boye to tonga supposor tanya mabedi nde yo ozotonga tanya mabedi pa ngana tali nde bozana tanya no ki somo na bantu ko enregistrer na kina ko sitanya o bakina panji bino te songi no ndemte panjo na tanya vous comprenez yango besta sali voilà. Merci beaucoup. Toi, tu as dit que ndeko mama Moyindo afingi penda. C'est to yela il faut te tourner sur émission mususu. Ndeko mama Moyindo na oya. To ya to tourner lobi to ça ni concert. Lundi to yela ndeko mama Moyindo. Dossier na sila te to ya. Obino bo batali bosu bokufe na mokilo. Yo bi bandeko bakufe na be bandeko mo brisque pe mitema na bango eswa. Bino boleki famille a rosi mukeli na passe. Au moins bon alala la muki ya mbinga bon ba tuti ete eloko mo ta belité ba beti munduki ba makabo tout asu munduki. Non, vous respectez mes émotions na bino comment vous déborder mes émotions na bino et loko ezaki mawa pona batu nyonso bakabola na bino mais vous déborder ngo. Oh non, pas jusqu'à ce niveau hein. Pas jusqu'à ce niveau. Na sepelité. O ezako quoi? Bolibo meka batu. Maintenant ya. Voilà. Bye bye. À suivre. Bye.
Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre.
Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui t'encore. Rien à dire.